Samuel. Ce que dans les penangaï, nga Getine Matou Samuel, il y en a balati. Parce que Koba la 4e fois. 4e fois. N'a évité. On finit de là. Que ceux qui servent na biso oyo. En tout cas, il y a tout oyo. Matou Samuel akufa liboso. Atika ndeko abali azalanan. Matou Samuel akufa liboso. Mais c'est loi tika. Il y a tout oyo. Matou Samuel. N'a souhaité lui. Choqué ngai. Ok. C'est lui de choqué ngai. Basa na choqué zali zana effacé. Na effacé ango. Basa c'est Lydia. Non, nazo effacé Basa. Il y a c'est Lydia. Franchement. Yani Azapé quand même tout naza au moins effacé ango. C'est Lydia. Effacé ango. Au moins effacé Basa. Longtemps bati tracha va effacé. Ndeko boketu, ndeko boketu. Nga za petit na yo, on est obligé de mettre ba WhatsApp. Na besoin de charge na yi. C'est l'idéal, charge na besoin pas de boketu. Boketu, charge au seigneur na yo. Boketu a sans charge na c'est no ya mbole chouchou de l'internet na besoin pas charge. Là il y a c'est chargé na ba. Otetemi. Pesanga lien na tindi la yi. Bena olu ba o na popo na bisai. Donc coutume et retire la jamais qu'on ka bokasa bonzami. Ils ont choisi à l'ouïe si tombé qu'ils ont la tribune bah les a problème ils ont un problème mais il y a tout au cas à Koufati il y a tout au peu à Koufati à Kangapé Matou Samuel na moi si na mettre ti pour un Matou spécialiste voilà Kasia de l'obit de éviter il y a tout ceux qui voilà ceux qui a gagné il y a pas mal après si chef de l'état mbotena chapeau. C'est un musicien. Il faut respect quand même. Pour preuve Sankara prouvé, on a le but que ça manque à respect dans chef de l'État. Non. Wana isa joua. Wana isa kito. Batika ba bloko. Wana kofi olo media zo mérité yango. Ozo comprendre. O moningai. Tala ba bloko were. Belé le karawana. Ebi ki nga tabi pa ba tso sala ba soutenir yango. Sikoyo. Na ça na ça son travail même si l'homme soit wera. Mais quand ça wera na problème na musicien à mon côté. Ba tu nous souhaite ki nga la pique peut-être il y a Félix Wazé quoi. Bota niveau bana ba otanga na province. Bana wana bomoni bana Congo. Bana Rwanda te, bana Uganda te, bana Congo Brazzaville te, bana République démocratique du Congo. Na évité vraiment N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Jour pour jour, Concept Touch TV est en train d'emboîter le pas. Aimables internautes et fidèles téléspectateurs, merci pour la confiance que vous ne cessez de nous faire et abonnez-vous massivement à travers votre chaîne que vous admirez de temps à autre. Nous allons aujourd'hui épingler un point très capital qui, à ce net moment, fait couler beaucoup d'encre et de salive à faire Matou Samuel. Nous n'allons pas faire de notre mieux pour ne pas être externisés là. Nous allons aussi aborder le point de serre Lydia, qui à ce net moment aussi, les gens parlent de lui partout dans le monde, surtout où se trouve de diaspora congolais et aussi frère Yannick qui est chanteur dans Madjabou télévision. Nous allons aussi parler de certaines de nos sœurs qui de temps à autre se sont laissées emporter dans le business qui fait Kinshasa, Dubaï. Arrivé là-bas, il se passe énormément de choses. Pourquoi pas aussi jeter un œil sur cette affaire Kofi Olomide avec le chef de l'État qui est donc Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. On en parlera aussi là-dessus. Et à la fin, nous allons parler de l'éducation dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, aimables internautes, je suis avec un chroniqueur de la presse en ligne. Il s'appelle Getty Samba. Il a fait un parcours énorme, hein. C'est quelqu'un, on a travaillé ensemble et avec lui aussi que je connais. Comment est-ce qu'il se déchaîne de temps à autre et surtout en faisant les analyses. Getty Samba,
bonjour et bienvenue dans ces magazines analyse. Bonjour, moi Namboka ndeko valable na opportunité oyo salinga Geti Samba ko sur une émission na open la confiance aux autres sanga toujours parce que o tibongo musika motalo talo ke mino lelo Geti Samba sengeli bongo tolianga na Geti Samba micro pour ko bongo intérêt mboka poto ko tikate ko bonela mboka oyo na domaine nyonso mais to rectifier mo le romo mo ke Geti Samba chroniqueur non Geti Samba daka journaliste na pas seulement toujours na en lune kakate na même sur la chaîne télévision. Nous avons na Congo 24 déjà, nous avons la tolérance 0 déjà. Mais on a fait ça, merci. Merci de faire une émission de valable. Ok, Geti, tout ça nous quand même de notre mieux, bien que nous n'allons pas les faire comme les autres l'ont fait, parce que vous en avez monotonie. Nous avons beaucoup de sujets où Toko épinglé Nayo. Pour tout ça, externaliser une affaire, il y a Matou Samuel quand même. Oui, c'est vrai que quand il y a quelque chose, événement, tout le monde veut être à la page. Mais déjà, tant où 2, 3, 4, 5, 10 personnes déjà basales en haut, oui, ils ont actualité, mais comme quand même, moi, régression, il y a actualité. Voilà, je commencerai quand même dans cette affaire, Matou Samuel. Lélo, ndeko na biso Matou Samuel toyebi akufeli basi combien mais oyo ezo sala pasi ndeko na biso Matou Samuel chantre o biso to admirara o to admira to sepela na ba œuvre na ye o pe misu setikala lelo ba chien d'œuvre la même personne o batu ba lobela ki mazo surprendre ka batu et à l'instant où nous parlons, tu as sommes ramené les kaki, nous avons continué à bala. Pour nous personnellement, Mouta sa koufeli basimi balé misato. Na ba circonstance moko boye quelconque. Aza obligé à se laisser emporter car les sous n'a problème il y a mariage. Non, kobala eza Mouta vili kanisa bala. Ezati kazo ko laisser emporter. Non non. Et ça le lenge muto mi la ravina yi. Mais ce que za kinga yu Geti Samba nga et comment kana ngoti pour na kotira la jamais ko kufila basi le frère Matou Samuel. Na za wana teke pona kitisa basala nzambe parce que sur telle émission comme na ba OK basala nzambe na oya lokuta na oyo ya solo mabe na bango nga na kolobela ka ngoti. Ce qui boko se rappeler pour la émission oyo ngai Geti na kata ba photo a frère Michael Amaya. Na efasa ba sa Michael Ambaye en pleine émission. Pourquoi? Na loba ki toroyo ka bango ti. Ba mozimbi ngai na simba bango kuba ya maloba. Mais lelo na part na comment peut pesa bango moi raison moi mike. Ni na kama na moka Michael Ambaye na pesa raison. Na kama ya frère na biso Matou Samuel. Soki ezala pena ngai nga Geti ne Matou Samuel nga na balati. Parce que Koba la quatrième fois. Na évité. Tout le monde va maman Missous bakufila mibali ko maman Masamba. Mado Madeleine. Akufila mubali mais mubala tiki na bana miki akolisa bana ti lo pa bana na elisuti. Avani na habité na boko la bana ngai. Na kolisa bana ngata monga kwanga ta monga bisikiti. Matou Samuel pour ngai na âge ya bano yo déjà kolisi akolisi bana ba de ba grande fille ni loko ya onyoka mate ko lia be ko mela be ko lata ko nika bilama na ebité au monde ba ko kufela basi ndenge frère matozo kufela eza ba choc to ko lo biso mabe po lelo basala nzambe pena ya sérieux ya solo ndeko na ko sortir so baza 100 ba koma 11 outils. OK ba 11 outils. Dernièrement, il mange avec un frère à Bomi Libala, Batou Pasteur, mais à commis qu'on soit moi sur Libala, à commissaire Makangunae, à commis qu'on soit moi si, comme à Bana, à Bassi ou à moi sur il y a un mineur coup. Le plus pas le passant en Zambie, 10 carabos à Malam. Mais Naka Matou Samuel, tous ont la terre à Kala. Il y a Maman Kapi. Maman Kapi. Ma famille Lobama B. À part notre famille Lobama B. Tout le monde n'est pas là qui. Ce qu'ils ont poussé dans la curiosité, n'a comme comment n'a net dans la paix ça bango le rôle à moi raison. Parce que loba qui bonata l'image mon pour frère dans les Congo. N'a moni peut être image famille à maman Kapi ba loba boye. Matou Samuel bazo fingaye. Tala zolo munene wala ngati.
tala zolo munene matusa mata tazo munene okoluka mutu akosomela choko mafuta oba ovina yo mobima okobana kobala kaka okoluka mwasi oyo kofandaka na ye mundoki mutu abakisi omoni babiloko wana bato ebele batika na baimage wana mais eba omona fie ndeko frère na biso abali lisusu so ngala okonfirme soki mama kapi bandeko na ye makambo balobaki na ebembe jour wana ti baokunda ye matusa me baoloba na ye baofingi nzela ke soki sere na biso oyo en tout cas ya tour oyo Matu Samuel akufa liboso atika ndeko abali azala nanu Matu Samuel akufa liboso mais c'est loi tikala ya tour oyo Matu Samuel azo souhaiter liwa na quel nazo souhaiter liwa ti nazo batela image crédibilité mosala nzambe po soki akufi to ba combien de fois Matu Samuel akufeli 4 to 4e fois makufela to suis fiti na to ben nango te ke to cha fiti na présent de pona ngai o sa siko mabe a risquer erreur risquer Matu Samuel a kota na kata tono asidi pamba donc Matu Samuel loko la bali to encourager mutu abali ta so tel kinga za mosala nzambe na ko vivre la vie ko beauté impudicité te yo encourager libala Matu Samuel eza nango libala eza mabete mais ngai soki nga la Matu Samuel nga nenga la bali souté 4e fois na kufeli 3 femmes par rapport il y a badiro bande comme sous ba porta que ce Matu Samuel a kufela gibasi wana parce que abane ko yoka coutume ezaki prévu abalaka muta bandundu mais cette fois-ci siko le roi basi bazaki ya bandundu te yango bazaki mingo kende to ko mona siko touro abali et puis mutanga abali ya wapi azana musikati donc ça rabayanzi bayanzi na banyanga bazaka na ba musikati yake akeko fueka wana azongi cette fois-ci na coutume donc cette fois-ci c'est que maloba oyo ba membre na ya famille bazaka koloba pour les arguments des autres non quand on monde valable coutume les kinzambeti nazo boya penza ko kena ba on likolo moni façon ko kena batwana na ba sala nzambe aza lokuta solo na boya na ko simaka ba on na ko simba ba ngokala pour un moment on peut s'arrêter ba sur raison nzambe a dizaka ba on na ndenge na ba coutume et ko tika la jamais ko le kama boka sa nzambe jamais vous comprenez et ça coïncidence à l'ennemi moi si na ye tombe ki bazal nini ya bali na ils a problème té coutume non ndimité ngaza muntando mais na zape na moi camarade ngaza ki muyaka loka muyaka sala nga mabe akei de ko banini fana zaka moi sika coutume nga folo muntando zaka moi sa muntando non eza penza na banu nu coutume ya makasi ya surtout na coutume ezali meleki nzambe te donc soki ba olia mwasa basa matimu basi ya Matu Samuel pona coutume po za so ba le mwasa ba lobana Matu Samuel makasite donc Matu Samuel nzambe te toloba donc coutume ekotira la jamais koleka bokasa bonzambe eza swa na ye aluli mwasi na ye tombe ki eza kala tribuna bango ba les problème te eza un problème te mais ya tout okane akufa te ya tout pe akufa te akanga pe Matu Samuel na mwasi na metu te pour wana Matu spécialiste na ba hotel kasi de lobit de éviter ya tout ceux qui soki akangi papa na biso mukuna ya aussi intervention de bon mukuna oyem ta côté la guette te papa ta biso to mo liwa chose ba problème te mo nga uti kasho na vana na kimia mo na okona na ngala ki pema kam na ngala vana nga tala toza muto abang saka biso ti yo sa loko zo bosa na nengini toza ba to banga ali souti betinga ko kufa mo na normal mais na kufa ne lelo te et pour un petit va mon que non vie ça va on a que le loti mais ko banga pena banga makamo boye ti to to banga ti mais ya tout peut-être que soki o kaka bou en tout cas ngana oloba o na oloba ce que ba propos ya ndeko na biso Tracy Mbelenga que je salue Tracy Mbelenga
la main magique, capable de monter 350 millions d'émissions à la fois au Yebi. On en a 2013, na Congo number one, slogan où il s'ala que bate belé, les lobas yango au Yebi. Donc je te salue là où tu es, na moi sinayo Glody Diasuka et puis Presley, Nale Kinaye. Voilà, ma propos, on a vu sur Tracy Mbelenga, patron ya Congo Elengi, responsable à Congo Elengi, mon frère, à Outaï Koloba, que pour na yé à préférer, à préférer qui Matou Samuel Abala Naël sous-souté. Mais par contre, yo lobby qui a appuyé par rapport à dire à Tracy Mbelenga, aux arango d'accord, tu alors n'est-ce pas non, non, d'accord, tu point. Et ça est talika et ça l'arrange quand non. On appelle lobby ça l'arrange que moi. Et ça quand Italie n'envoyé. Nga biso ki ngai na yema tout ça nga balate nga. So ki na yema tout ça nga balate. Donc c'est-à-dire nenga bali bongo ndeti nga geti na sepel nango penza te mais lokola bali ta musu samo ki na vivre une publicité à se repentir à qui n'a pas normal mais l'autre boya parce que a coup fait la rane basi pamba le quoi bali a touro a coup faté soit il matu sama coup fali bosso na lobaki matu sama la coup fali bosso ka coup fa yé matu sama soit coup fa pour to peut c'est raison que non matu Samuel a coup fi qui loin de tu a coup fa te peut ce ko image mo boy ya nyo so tu ba lobaki matu sama mo ta kisa kala ba cimetière to confirmer ngana le sous on ne regarde le bien talika il y a problème té Tracy elle ni Tracy talika problème té OK le leçon c'est peut-être conseil na famille il y a maman na biso kapi paix à son âme conseil nous repose ça par rapport à dire ba lobaka ya mati conseil na repose ça bango ba rectifier pour na bango ça rendre que Matou Samuel ne bomande kona ba ça marque wana ba Matou Samuel la bomande kona bango ba lakela yo revanda na mwasi yité vous comprenez revanda na mwasi té Matou Samuel jolo munene revanda na mwasi té oluka dans so melo mafuta ni baloba ba mebele o baloba wala le pour ngai ba okela e mawa batika jisita nzambi ya mo isala pas Matou Samuel so ki yem ta sala di makambo wala so ba zo confirmer que ça yem ta sala makambo wala mais ata ba lobby ata ba rectifier yango déjà ba loba OK déjà ba loba ce que total o so ba kabwani to pesi ba raison to lo mi to bulu wakane raison so ba kabwani to pesi raison que famille wana ya mama kapi ba la raison so akufi to pesi ka famille mami ya mama kapi raison ka mais on a préféré Matou Samuel ba kufa liboso pour akoli pa koli sine pe ba les problèmes té ba ba kola ba on a ma bete nga ba sa nzali na ligne sur pour la sa nzambi té na ligne na ngati mais akufa ne liboso atika se na biso to ba la super ça peut vu na aboko le so ba na no sur plus problème té OK tout ça problème moko waouh ah ba ça la nzambi premièrement ya sœur na biso sœur Lydia mutakalisé sikoyo sœur Lydia mutakalisé et puis selon les sources et ça frère Nabiso Yannick a mbappé na majab ne mutu a mutakalisé qui siko personnellement point de vue na cause anini pour problème moi ezala ki mingi na ba étudiant et qui na ba élève koti na ba tout normal et une ba sali nzambe personnellement tu diras quoi or netinga personnellement na zako garder beaucoup plus d'estime pour na sœur na biso Lydia franchement sœur Lydia a qui la image moko et ba sœur oyoyo ozomone ki nzambe zali parce que sœur Lydia otala karine tia banda ki yango na ina mutu na comparer iti na repla sika na kufingela iti donc place peut être critiquer même na coutrement penza izala penza ti na nze monnaie au senti que c'est Lydia zo ya penza malam mais actuellement en tout cas faire Lydia c'est Lydia au fond linga le ti porte na ki no malam ti mais na zo inviter mo na zo linga na suma ka mwana te toki getizala libre au fond là le rapport na kota netina ya vas-y ozo mona vas-y eba lukanga moko te na ba makamute te boto ça l'analyse et le ko encourageant ngote c'est leader choqué ngai OK c'est leader choqué ngai ba ça na choqué zali na effacer ngo ba ça c'est Lydia non na zo effacer ba ça ya c'est Lydia franchement
Yani azape quand même tout au moins effacer ango c'est Lydia effacer ango omoni effacer ba chaîne autant ba titre achat ba effacer on ti effacer on a sélectionné en tout cas façon moni lelo éducation ba leki na biso na ba na biso et komi ko beba ba na bien surtout ko ba sexe avant et ça ba c'est il ba faire partie de ma caméra la connaissance ma be o ba pesi na effacer ango non surtout et ça du surtout et ça malamuti ba baby c'est éducation à bana mutakaliser et nzambi na ngai makambo ba sala lelo ba sala nzambe to mona ngwata to mona ngo par exemple to mona ngwata lo la o ya ranso na sali yango ozomona parce que ba to to bibisa ba satana to mona ta fali à sali yango mais lelo to zomona buso ba 100% ne ezala ba sala nzambe en tout cas c'est leader chokinga nebe mubala ngwa yi amutakali si c'est mes apena yi on a boy autant à comme on a posé na matanze monaye mais na fulai tala niveau mutakalisation quotidienne na mazab ils a Deborah Lukalu na mubali na e sikoyo ba choquer ngai ba sala nzambe na zui so nebe makambo ba sala nzambe tunga to tourner pour mon on a des malamu mingi te mais pas ça nzambe na simba na nga frère geti to sala analyse to benga bango ba sala nzambe mettons ba sala makambo ezo ça passe ezo choquer des fois aussi ça et pousser biso to se rebeller quand même na bango parce que biso confiance ezaki na bango que bango bazaki modèle mais siko lelo o ba o sala to ki me pas banani to exposer ba problème c'est pas banani c'est tout à fait normal te ba choquer ngai na uzanga ni maluba ko loba ce qu'on a vu que le baron je n'ai pas ça on a télévision internet tiki maman Congo en fait on y Congo ndeko boketu na benga ndeko boketu ngaza petit na yo on est obligé de mettre ba WhatsApp na beso pe charge na yi c'est l'idéal charge na beso pas ndeko boketu charge au seigneur na yo boketu a s'en charger na c'est no ya mole chouchou de l'internet na beso on pas charge là il y a c'est chargé na ba oteteme pesanga lien na tindela ye bena lo ba na pokolo na bisai donc ba détruire le loi à venir ya batu belé ba kaboli mabala ebele ba initie batu la kombo Jésus na minoko parce que er ba bela kombo Jésus te ba vi ba osala mi vra da sambia na ngate et ça bangone mais et ça bango Geti Samba il y a aussi une chose. Oui, tu vois que le plus de problèmes pour la sœur Lydia. Moi, je me suis rappelé au salaire de l'intimité. Na eba ite ko bima. Soudain pour ebimi. Tu sais ça. Toi que na rango bongote, ba ça ba sala nzambe. Ba on faut marcher dans la sanctification. Eh papa. Papa ça va pas être. Ba ça ba sala nzambe. Makambo ko lo balanga so yeta yo héritier wata to ko débarrer makambo suswa. Ba ko ba ça ba sala nzambe. On ne peut pas conseiller ni. Musala nzambe akosala ne ba vie mongo ya bato ya caché à l'époque ça so que bimio ayeba kité non to ko encourager ba bloc wana te. Eza ba misala ba message ko sala ngo bandakala. Ba kutana Yesu mais ba vie na bango akala et kitati. Voilà ba continuer akaka ba vie na bango. Oyamba Yesu zaki moyibe oyambi Yesu zaki moyibe on zo continuer kaka. Tout le compter comme makasi. Ozaki manduma ko lenga ba mibala ba tuna quartier tout oyambi Yesu zaki cop wana kaka. Au commission qui centre, comme modératrice, ok, n'a pas comme moi la carte. Et le coup changer ça. Ils a passé. Dans la concerté, mais comme ça, madame Simba, à ça se confirme la pornographie au salapé. Bien sûr, besoin de filmer bien rapidement dans leur film. Ok. Mais pour ça, on est dans le salaté. Voilà. Les lots, ça fait très mal au cœur. Bande qu'on a vu ce billet à Bassi. Au Bazaka en Congo, au Bazaka la moi mikili pays monsieur Afrique. Depuis que comme aming baké ko luka, surtout comme ozaki na fimo na quartier Dubaï, ozaki na fimo na quartier té à 5 mois tour mo na Hong Kong et consort. Mais chose grave, makambo bango bakenda kusala kuna ba ila biso a mona keya ye na bakoli bakenda bakushaka na bango na bamboa ba le charabango et consort. Donc na mon avis, na moni vidéo et puis ça na ba congolais oyo tant ba publier ba tena ba kombo na bango ba congolaise oyo ba kendaka Dubaï biso to bi ka ke Dubaï ko somba moi eloko pasa ke économie mais kuna ba komba na bango ke no kushena ba mboa valable et ça va vie privée na bango hein bon les ba yebi loko ba zo luka au moni et logo comme il déjà publié ça sous vie privée kasiti
bande ko sala ngo wana za une façon nzamba ala ka biso bato wana le to tika kwa viakane bato to banima solo o ngana o leloti makamo simba ba micro oyo batamo bo biso ba to ba elango mais ça tout sous lelo makamo to sanga yo ba osela on peut makamo ya ba danger et mi ba peut bikili ba mboke belé ya danger mais tous envier bango ti tous akane tous ali mais ceux qui ont que Dubaï toi qui n'a pas voyagé ba ki ba Dubaï ba ki ba Chine ba ki ba Kenya ba ki ba Turquie avant normal ki ça cop na ye moi ça zongi ba ki ba lufa ke pena somba blo na a zongi belé bazana bango mais oya ke wana o ils appellent éducation na yi ozomona ils ont éducation na yi tout le monde fait souvent à 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 20 ans mais aboti déjà bana tata mais tout le monde fait souvent à 25 ans pena aboti tazana yi mais bloco au fur et à mesure commettre il pas ça la rango c'est mutu dans le lengeta musara vina mais pour ngai via like mano sozo le kisana vina yo et que pour sauter au comme la vie wana pour pouvoir na ngai au pouvoir na master na yo pour pouvoir mbanda na yo pour pouvoir famille na bo na ebité et logo ko influencer mutu zati zalaka oyo zali nzambe mo kayebi donc bakamona peda e ba vina bango pour na ko pota ba vie privé na bango te mais ngala ko la clarier sur go bango nabo kenara wana mkosubo sa ta crash beaucoup fana bino oh oui ba ta bo kebo ti ata ba crash beaucoup fana bino o teta ndela ti o dieta la manja ti ko kena a hôtel o kena to komi no pe na bien o la pe l'hôtel boye o daina yo ba publier photo no be minuto mona ka ku ya dayi dai pour et je peux ça passe je ça dans la zone to boto la famille mo ba la risa na ngote mais pourquoi to boyo ko ta makambo wala pourquoi to boyo ko ba pédé pourquoi tu veux que banzela to zela kaka mo ye mundene mo kondi mo bilame comme belé mo bilame nduluki mais to za kaka tous envier ba tout est batika pour envier ka ba tout ça problème il y a pas vu na ba mais il y a ba un jour affaire Koffi Olomide Koffi Olomide à la kisi qui a 4 Koraman en tout cas félicitations hein? Passeport rouge obi que guerre à Koffi Olomide na we rançon ezaki ke balobi makambo ya formateur Koffi Olomide ba ki wera formateur te bani bon ouais ya ka paratise mais Koffi Olomide a prouvé puis a mérité yango a mérité voisin quoi kutu to bi ki za mu doki ennemi à Koffi a danger ti mu ko satana yesu ba ko solo la ka mais a lobi ke ba Koffi Olomide ba mérité ozomona karma pas tu dis que karma pas la Koffi Olomide si maraté mais à lobi que pour la Koffi Olomide en tout cas a mérité yango il y a pas match mais il y a pas match après si chef de l'état mbotena chapeau et ça look naït c'est un musicien il faut du respect quand même non tozonga na to boyi pour preuve Sankara prouver anga lobi que wa sali on ça manque à respect na chef de l'état pas on peut sa chef de l'état mbotena chapeau na muto bato belé combattre ba moniere ba sa ba moniere là ba mona ngote na président so ba moniere betami mo konji pas na moniere ezali devant Mobutu yo la ti chapeau so que obi que devant Mobutu dans la politique terrain linga malam pour terrain linga malam ne no kenanga OK pour celui que obi que devant Mobutu obi misi ya Kabila le père est compétent obi simo la mboka Joseph Kabila est compétent alors jusqu'au président actuel est compétent nazoya devant Mobutu yo opesa mbote na chapeau Mobutu ya zaki nani devant Laurent Désiré Kabila Mobutu azalaki nani Mobutu c'était le roi du Zaïre azalaki président mboka na ngana yo Kabila azalaki nani Kabila azalaki président bongo président qui s'est dans un parce que devant Joseph Kabila ko ça mais pourquoi Joseph yene nani Joseph Kabila yene nani terrain linga makambo yango yo c'est là pour amuser na tika de diriger biso quand même pendant 18 ans mais il était président et ça lini musicien moi atanga iso la tiveste na Koffi Olomide la takango na look avec na on appelle Joseph Kabila mbote bongo elingo sanse lo ça sûr na za télévision na za si mamna loba na yo Dobino bo encourager on va encourager Koffi eza look na ye non botika wana eza zuwa wana eza kito batika ba bloko wana Koffi Olomide azo mériter yango ozo comprendre o moningai tala ba bloko were belé le karawana ebi ki nga tabi pa ba tsuwa sala ba soutenir yango sikoyo na osala pe na ça son travail même l'homme soit wera mais nga za wera na problème na musicien ta mon côté
Batumisu qui ngala pique peut-être ya Félix Wazé quoi. Ata ba 10 francs ba on a joité. Ata Kofi Olomide lo ba makamba bona 50 francs té. Et ya gande na biso mo journée ça comme te chapinga afinga Kofi ba tanga maman amia. Nga sabe mission contre Fiwana na taka de guerre au Saranate na benga Kofi Olomide qui tala na défendre non. Et muta c'est le na malamu to tika ya c'est le na malamu. Ba encourager pas chef de l'état bo tiko lo. Et ça des partis. Lélo la musique à Congo c'est quoi tchatcho. Papa, vous avez déception qui confie beaucoup et consolé. Mais bah l'accès biso devant toi là supérieur, il faut botos, il faut la lunette ça mouille. Amaka kinini. Net ngai na da problème na ngobi ki moi mi se déranger nga. Moko na monti na so la tako mo bi makase ko mara na noir. Na robe po moto kangi photo après c'est mutu mo na ban autre. Et look na ngai lunette na nga to c'est médical. Eti sambala chapeau et puis pas nani. Chapeau nini ngo et pas nani. Et pas nani. Ata ministre culture et des arts et capable président. Ministre culture des arts neza mutu mukie. Asa mutu mukie. Ministre neza mutu mukie. Non, tala. Oh, comparé Congo oyoyo, Congo oyoyo, Congo de la constitution. Congo oyoyo, mona mboka Congo oyoyo ezaka ya bango te za biso nyonso tout fo e bango. To bazo mériter bonheur wana. Mais nebo ke nango Kofi Olomide, eza na on impact te botika na bino Kofi Olomide, il a mérité point barre. Ici nango. Mete Gims Gims bazo kango. Ici nango. Fali pour bien que on beta nini kuna aya zonya lobi wa lobaki e kobi osoki bila betango oui bila betango fali pa ka betango bi na ministre benga benga ministère benga ko benga so falite et ça problème te talika bango moko e ta mérité le ko to betele ma beaucoup pas critique mboka na biso Kofi Olomide ale karabango belé so ko yeba katenga na biso yo Kofi Olomide ale karabango tout ya de ko sakanati polémique té Watanga ba utozonga. Oui, azonga ki. Mais batali ba luki ba moni été. Yo bolo bani. Et cette stratégie. Kisinjora. Et cette stratégie. Karoya ou bien bo ba dimso bien kimi ba dimso. To confirmer on sera otiga to yeba sera pas kimi to yeba mais pour ngai Kisinjora a via poto déjà makasi. De à l'autre poto à forme nyonso ce qui a coûté pendant nganga moko na makasi qui a ko poto ta la bouchon à matina du quoi bouchon libre pour bien poto Kisinjora linga sina sale loko wana mais la rota qui Kisinjora sera kimi na poto yemora bomi arnai parce que biso qui ça to a besoin consommer na Kisinjora ce qui a kimi ben aza attention au kima azonga na Congo a okeni na ye astara ye bani mnene poto je lo tipa Kisinjora nenga tu des sens watana ba memi chapeau azonga na ye mais wata sera mon été lobby et ces stratégies de musique à leader. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin. Moi je pense que nous allons souffler un peu du côté de la régie pour suivre cet élément et ça n'a pas si pena mawa vraiment bota na province ningeni bana ba ko tanga bota na ba fin fond na ba village et puis to zonga poto silisa to zoa avi ande kona biso geti et puis to silisa. Moi je vous conduis l'autis de pouvoir ramener tous ces publics au-delà de leur imagination en suivant cet élément et puis on va faire le retour sur ce plateau pour conclure. Bonjour chers maîtres. Bonjour, monsieur le visiteur. Nous sommes où là? Ici, nous sommes où? Nous sommes dans le village de Miss Mangal et nous sommes à l'école de l'Epénor Kouline, précisément dans le village de Miss Mangal. À l'école EP Olindi. Ici, c'est quelle classe? C'est la classe de deuxième année primaire. Deuxième primaire, hein? Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici en tant qu'enseignant? Nous avons beaucoup de difficultés concernant la construction, concernant des documents pédagogiques. Et encore? Ainsi de suite, il y a beaucoup de difficultés ici. Encore les toitures est bizarre. Ça va. Voilà l'école
vous voyez comment les enfants peuvent ressusciter assis. Ce n'est pas bien. Regardez une école là-haut, dans un village qui porte des coopératives, là où il y a les Chinois qui exploitent. Mais voyez ce qui se passe chez nous. Les amis vont voir comment l'école où les Chinois sont entrés. Bonjour chers élèves et chers enseignants. Oui, bonjour monsieur le visiteur. Comment vous allez? Ça marche un peu bien. Nous sommes où là? Ici nous sommes à l'Épénoroline, c'est ça l'Épénoroline. L'Épénoroline. Il se trouve sur quel village? Au village Amis Mangala. C'est un village parmi le village du territoire de Kaïl. Du territoire de Kaïl. Ok. Ici, vous rassemblez les élèves de combien de villages? Donc de 2 villages. Parce que ici, ce village Amis Mangala, il y a les 2 villages voisins ici, Kiskazoum et Itumba. Itumba. Ok. Maintenant, vous qui enseignez ici, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici? Bon, ici, c'est ça la classe de la 5e année. La classe 5e année. C'est moi qui est comme responsable de cette école. Ici, il y a beaucoup de difficultés rencontrées. Premièrement, vis-à-vis selon les fournitures scolaires. Oui. Manque de fournitures scolaires, manquement de livres et de tout. Comme... Waouh! Ça fait très mal. De retour sur ces plateaux aimables internautes et fidèles téléspectateurs de Concept Touch TV. Ah! Congo Oyo va détourner encore 350 et quelques millions de dollars. Oh, 900 et quelques millions de dollars. Oh, 13 millions. Ah, 1000 dollars et à la raté, millions de dollars. Ministre Moussou Wao, ministre EPSP a détourné bon wazong siboye a kimi o a commandé kingani azarane na nationalité na bisouti. Bota niveau bana ba otanga na province. Bana wana bomoni bana Congo. Bana Rwanda te, bazana Uganda te, bazana Congo Brazzaville te, bazana République démocratique du Congo. Na évité vraiment bande qu'on a biso ya apo bande qu'on a biso ya apo soki bokoyi ko sunga totala ka ba malade te ba désœuvré te to kota pena na éducation bota ningi bana ba otanga mama solo na éviter soki bokoyo vanda hein maman na biso a fi Milandu motema ya papa na biso Das Milandu ba parents ya Odason bino boza ba responsable ya Concept Touch TV s'il vous plaît bo mekana nu ko solo la hein to ku fela ka musique te parce que Congo ndike sana maka pona musique to bo sana nyonso hein musique ya mboka to bo sana nyonso ba représenter art non soki ki ngani asali boye wana ah oui wana bino ba diaspora kuna bo tomboki mais botel ma rappelle non pour na problème ya éducation hein ba politicien botika non ko maquiller biso na ba discours mélancolie hein s'il vous plaît oyo kosi biso na ba propagande loso moko soki 10 personnes soso ba moi ba t-shirt moi ba 3000 francs lobo communo na parlement au changer au communo kingani au changer ozo bosana ke Congo ezaka ya yote na mwasi na yote na ba makangu na yote na bana na yote na bana ba maîtresse na yote Congo za biso nyonso hein bana bino nde batanga na ba condition bien botindi ba on ba poto tant ba rozonga ba eko diriger biso bino ba papa bo diriger biso ba koko na bino ba diriger biso bino ba papa bo diriger allez ba koko ya bino ba diriger ba on peut ba diriger biso vous voulez qu'on continue comme ça vraiment hein c'est pas normal. JDT Diaz m'a beaucoup banque. En tout cas, s'il te plaît, essaie un peu de sensibiliser les gens. Bon, mais quand nous solo la entre bino, tout boy banine beaucoup ça la poto qui n'a quand même attaque au sunga bande quoi na moi kaé moi bik moi ni et puis moi quelque chose que ça que tu ça la bango ta bota non est-ce que vous moni ba on a pipitre oh bino botangi la rakala et ça on c'est pas normal. Geti Samba oui moi mboka par rapport à image au total Nathalie image wana et pesinga passe Ezape makambo ngala linga na ngako na lobelango parce que na lobaki ne bembe ya artiste biso to kufa ko ba kaska songo na lobaki 2023
puis na zongi déjà na média mobimba ndenge nazalaki kala koleka likutu donc moment sikoyo liba kanganga lisusu bana okanganga ne yango pour la politique na politique mais congolais apesi ba famille ba politiciens non surtout o ba uzwa mbongo na mbongo na biso pour mabumu na ba kufaka déjà na souhaité de ba me congolais ba famille na bango ba odai comment congolais ba konza mboka ba koza niveau ki mutema mabeti na niveau oyo na moni image ya bana na esalinga passe façon bazali leli na osanga ndenge na kolobela e pousser na no tanga ba komba ministre esalinga passe ba konza mboka boluka solution 2023 yango oyo 2023 en tout cas to repese lo ki bokondité boko bakitsa sous pouvoir ki ndoki na bino boluka banganga makasi po bobima te to zala bino mayele makasi voilà to voter bangote to as besoin bato o ba la conscience mabumu na bango karaté on a besoin que les boum na yo na les boum valable na les boum pena wana ne ça va parce que condition wana limite ta moi na mo condiment ko ta na condition wana zate donc biso ni bambo na bango biso ba yuma na bango problème était 2023 on peut chance na candidat ni pour la 2023 pesanga ko pena bien candidat ni ndeti na la présidence mais la présidence non na mututi dans un premier temps si on a une opposition te na polémique ti pour ngai mwana mboka Antoine Tshisekedi Tshilombo azo mérité te à ça 10 ans na ye na pouvoir donc pour le deuxième mandat pas nanga azo mérité te mais tu yebité ta ça ko changer na moi azo mérité pourquoi oh papa yo ça on yebité on ça on comprendre te. Est-ce que dans 3 ans, il y a chef de l'État, ils ont réussi. Ils ont réussi à éviter, c'est ce qui dit, les journalistes, dans le cas, dans le cas de sous 32 ans. Oui, ça dit, aux 18 ans, il y a 3 ans, on peut se chanter. On peut se chance. Dans le côté, on peut se chance. Évangile présidentiel, la présidente, non, ça l'a omeillé. On a animé mission, on a passé tout de suite à la tête. Et ça, il faut que les gens aient la surprise, ils ont bêté. Et ce problème ici, tous les journalistes, c'est tout le monde lipa tout le monde lipa. Na omona ki moi na moka to na on appelle courage au PC na deuxième mandat mais ceux qui na prolongation ko la ça peut ki ndoki et le gars me quand même les sérieux wana ba nini ta surtout ebiti ta ça ko changer c'est voilà problème ezati mais la présidence dans un peu la montée la députation peut également dans la montée la professeur peut simbote na bato bata la biso na peut simbote dans la sima caméra ba tout comme qui c'est le réalisateur abandi musala oyo bona mukie abali kokolo le musala oyo alingi basi ebele na musala oyo en tout cas la personne déjà problème tika au na bata ya mama afi Milando mama abandi ngo mwana mukie tia zo ya Jésus évoluer na dans mon aïe donc en tout cas félicitations la sima caméra valable mais mingi valable bien la politique. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette analyse, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis attentivement. Voilà, on ne pouvait pas seulement s'éterniser sur un point, raison pour laquelle on a épinglé différents points pour essayer quand même de vous ramener au-delà de vos imaginations, aimables internautes et fidèles téléspectateurs. Merci aussi à toi, JDT Diaz Maboko Bank. Merci à notre maman Marie Combat de nous avoir donné Maman Masolo sur la terre Mutema. Il y a Audace Milando, Maman Nabiso Afi Milando. Merci beaucoup pour cette initiative, Bapara et Audason. Moi, je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. L'actualité reste en continu sur Concept Touch TV. Ciao.